ata yoki neke non intel alobi bon le roi aza président tango okamba batu yebake non ozokamba batu chaque muntu aza na éducation oyo azouta nango epa na bango kiri na bino moko boye association moko boye kaka bino nde bokenda pa mama Olive bolinga kutu misusu bakota te soki nga bafilme ya bato tu bakenda pa mama Olive ce bafilme ani omonaka te na filme te babinaki kati kasi soki bafilme eza soki oza na baimage ya bato tu bakenda pa mama Olive ngo omonaka te na image moko te nga nazaka na chance wana te nayebi te pwana bakosi nga na nakenda pa mama te ata mokolo moko na mpe namona mama kaka na tv lokola o bacomédien ya braza bayokaka ke non bacomédien ya RDC bango na bango bafundanaka. Bonjour na bino baye nyonso bomesana kolanda émission na biso ya bino sans audience émission ekotaka na bandako na bino sans vraiment ebeta porte na yango balobi eloko ezokota na bandako na bino sans ebeta porte na yango seke eloko ya kitoko wapi kaka ndenge na mesana koloba na sekaka po naza na kanda bato te. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production grâce TV balobi chaîne ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube balobi ngamo si lingala na confirmer yango yoko boyango ndenge nini bosebele ozola démission na biso. Merci à mon boss papa na biso Pedro Kangila motema ya mama Tete Ngolo. Pourquoi pas la pesa bambote nanga ebele pa maître Moïse des États-Unis. Bambote ebele pa potre Gédon Kaimbila Massas numéro 6 bakisi na kaye Kitalatala Yankolo. Bambote ebele pa ya bébé Jérémie na français. Pourquoi pas la pesa bambote nanga et pas ya bébé Gracia na français. Bambote ebele pa prophète tia na lusanga bisika yeboko kolonzambe azokita balobi lelonga mama Sim Blanche na tondisa mina sai wapi ya koyambela bino moko ya ba comédien oyo azosala fierté na mboka na biso Congo pourquoi pas na monde entier. Bonjour papa na biso. Bonjour. Na koyo kuto tuno santé te pour na mona déjà santé normale. Te santé na normal bien na RDC. Na denga RDC. Na denga libanda te. Te libanda te. Bangi ya la puta. Ah, libanda za ndeni papa. Mona mabundi tenti. Denga RDC mona ga mtu asikata silika. Na zani na kanda te. Ya solo. Mtasilika kwa ni trop de calcul na mtu. Na tango boave ta calcul mama pagoya. Mama boye mama busama. Mona mtu ani la kanda de même les autres c'est trop de calcul. Si ko différence c'est nini ya santé batalibanda na santé ya biso ba ya biso ya bata awa RDC. Mais différence c'est ya munene pinda. Kaka ninga utikolo ba différence c'est ça vraiment munene papa tolingo bete la biso na parcours na yo ya art. En tout cas merci. Émission ici la terre après ça moulay m'a cassé. Te papa. Monsieur là. O kata. Bon, na mtakala na théâtre. On dit théâtre kala, on dit théâtre na 96. On dit théâtre na 96, na 96 wana na sala théâtre nini na kutana na papa Bonheur. Ya Gilles, mwana lemba, anova na mole. Donc, il a joué ba répéter na ngaba na veni mwanza na ngaba. Donc biso tout thème tout à répétition. Alonga benazo déjà ya joué na liboko continue au théâtre. La raison biso na mona ke non ko kati na nous ça on est ni ti. Donc ay comme benda que chaque jour comme go yo joué na mkwata. Tout ça li kuna ti après kuna na kiba école des artistes. École des artistes et pas à Zico. Là, Noël, Samson. On attend on va louer par président Mario. Donc première promotion il y a Awena Winzo, Bisso Awena Awinzo. On travaille dans l'école des artistes. On va mal Mboto. Allez, Tulongwe, na kiba fana. Tambolia. Bafana et pas ya Tito Pika kuna matata Kimwe Bende Jolas. Bambote ne bele. Na Adi Muzuri mwana mama Rosa. Na bafana pena bafana pena. Tito Junga continue les leaders. Les leaders. Les leaders compagnie moko boye société moko boye bando zo ka ba leader. Nous avons ba leader, si go leader, un homme même un peu barquer.
à partir ya wana tito amemi na so na nzonzing donc c'est la première nzonzing nanga na 2007 titre ya film ezalaki epanzana kita à partir ya film wana nayekutana Richard Mukoko Mbozo nakutana na Mukoko donc tokangani su na Mukoko donc totamboli naye joué na nouvelle vague de vie à Queen Mother naye joué na le temps de la grâce ya ma Bijou la reine la prophétesse na joué na couleur tropicale na joué na groupe évangéliste président de Vos père son âme Mahindu Pati Melanga Ali ti lelo ndenge naza nzonzinga ti lelo ndenge aza nzonzinga mena ndongo mono mingi na groupe ya Bijou la reine oza moko ya groupe wana ou bien okendaka kaka otourne mwa ndenge ezalaka kaka te naza moko ya groupe te nakendaka na tourne naotokanga wati okayete le temps de la grâce Bijou la reine maman prophétesse donc nakendaka na jouer ce film eza benga yake na jouer après nazomona pena mikolo na banzonzingi donc soki otie kaka boye oza wana soki ofindi koto oyo oza wana secret ezali secret ezaka travail te menga bayebisa yango batami na nsima tata moko boye mikolo oyo nzambe azwa lokumu babi ye moto azobomba yo balobi nzambe ebende azwa lokumu aseke na batami na nsima nzambe azwa lokumu papa Lianzi soki osalaki théâtre te ongo osala kosala nini bon na bandoli na bale makasi bandoli na bale makasi mais eloko bomangaka namonaki na bale na mulayo naza nango ya ba 5 mètres oyo donc nazala jogo ya boye donc eloko nde bayisanga donc bilo mibale nalingaki théâtre donc ntan gu wana eyaki yango nde elembisanga susu bale mais bandoli nanga bale makasi kaka ndenge alobi soki asalaki théâtre te alingaka beta na ye bale papa nalingi natuna yo eloko moko est ce que ogardaka vraiment relation no malamu na bandeko no mosusu bango nyonso nazalaka très bien na comédien tout ozokima te soki na comédien mo boyebi toloba na to yebisinga oui na comédien tout même na bagroupe oyo na leka naza très bien na balider tout naza très bien na bacomédien tout naza problème na motu te soki okoki kotangela biso 5 papa ya tonalité baoyo basala mosala na bango bien kotangela biso wana so na binatanga mais baya 5 te baza ebele te nga na 5 yo 5 nga naza te na kati na 5 wana problème te natali videlo ya sala mosala kitoko maviokele ya sala mosala kitoko mukwata asala mosala kitoko wana deja bata tonalité te yango ndeti wana mwa biro na yo ozotangatanga kaka mpona mona kona bango trop mona nanga namba mais oui maswaku asala mosala kitoko pakalowi asala kitoko ngonga asala kitoko balobi papa na biso lia aza na ye mpenza polémique eza nango te naoluka mpenza na kota me naomona ye azomemanga kaka boye bayebisenga bino bosala mwa ekiri na bino moko boye association moko boye kaka bino nde bokenda pa mama olive bolinga kutu misusu bakota te soki nga bafilme ya bato tu bakenda pa mama olive ce bafilme wana omonaka te na filme te babinakinga kati soki bafilme eza soki oza na baimage ya bato tu bakenda pa mama olive ngo omonaka te na image moko te nga nazaka na chance wana te nayebi te pwana bakosi nga nakenda pa mama te ata mokwa moko na mpe namona mama kaka na tv keo boye rien nde bandeko misu bamona nga na mama ete kaka ndenge nazoyebisa bino papa yakendaka na ye me namoni azokima nazo biso vérité nga na namona mama na misu boye te namonaka mama kaka na tv keno te bandeko bakenda ekinga kati lianzi nakenda te oyo bandeko bakenda soki na oyo na gb lianzi nakenda te oyo bandeko mama bengisa bandeko nga na nakenda te ata mokolo moko na namona mama olive te sikoyo eloko nini esalaka mpo yomona mama olive te nayebi pe te ti lelo basosiala bango yo te nayebi te soki bango bakenda basala ya ndenge nini nga lokwa na nakenda te nayebi te bakenda na moyen nini bango bamitiaka na liste obie batiaka bango nayebi te
nani pe wa benga ba comédien qui no ba bengi ba pa mama na yebité nani te vraiment et puis si passe donc basango nga na yoka ki wana ezalaki nango ya lukuta bolobini nike papa papa lianzi pe azaka na ekiri o bakendaka kinga kati lelo nga moko pena na kiti na résidence na ye to solo li alobi ye kutu ata kinga kati na kati aye biango te bino bato bokendaka kuna soki boko associé pe papa na biso lianzi ekosala bien makasi papa lianzi nalingi na tuna eloko mikolo mo banungu moko boyezo sala ya papa na biso masumu na edimos ekomaki na niveau ke le 8 oyo bakende kotikela convocation akende basamba sango wana ntongo oyokaki yango esalaki ndenge bon eza pasi mpona mpo ya nono na micho amaladi bon président masumu quel que soit problème ayebaka no aza kaka président bon soki mokonzi ya mboka ya moko baoli banomona mpenza leki boye cortège mais na basoda mwa population ebangi te mpe omona mosu balobi mpe ya mosu bawololi mais président masumu quand même fasi porta ata yoki neke no intel alobi bon lokola aza président ntango okamba bato yebaka ke no ozokamba bato chaque motu aza na éducation oyo azokutana yango epa na bango tiko soki yo ozolinga ke no bango to balandaka éducation na yo eza pete te donc yani mo ezala malade président masumu atia afundi ye oteke wana kokesamba na soki azwi problème ka charge to wana ezongaka pa président masumu babi makambo oyo nyonso président lombe moto alobaki yango président lombe alobi nini ke bastar bobanda bino kofundana soki omoni moninga moko abeyeti koyo libaku oke ofundi ye vraiment soki bango bato oyo baza ba numéro 1 bakomi autoriser bamakambo ndenge wana mpona yo bon nayebi te kofunda déjà moninga eza obomi ye elle a déjà coupé tu vois mon elle pour 24 qui n'a bon tu vas finir avec point tu es la nini tu prends mes sacs tu bien la nit gamo boso yo lo ina se pe na moté na bi mo sim et le wana na yo ki na se pe na moté je sais nga pas bien si je suis pour singité bon et si je continue que non te nenga salinga bo na la ki sayi langa shwande ya olakisa baninga eza mabe makasi po ninga fo olakisa moninga so yo moninga ono oza na likolo ye aza na se po promesa te bo mutu na mutu agarde nga bandi na ye totika kofinga tofinga mpe pwani pwani ka fu kofinga pwani tiko bango baza tala kaka bonzi ko bao tozoa na nsima tolanda nzeni ya kofundana mais eza soni mama abenage no lokola o bacomédien ya braza bayokaka ke non bacomédien ya RDC bango ya bango bafundanaka ya bien te mais en même temps tolobaka ke non toza baéducateur ya ndengasi soki toza koéduke ya kofundana so moninga asali mabe ofundi donc kote wana na panga oyo nakokia koloba bon président masumu atalaki no makati ya ndako mais ye alobi nini ke soki akomei na niveau baya kotikele convocation po ya le 8 ezalo kwa ndeti deuxième convocation alobi po akretaki ye na ngambo ya Selembao donc tellement telemelaki trop Selembao ya mona ye lokwa ndeti kaka bazobwakela ye po ye azalaka bakote kuna nga mpe nayebi te soki azalaka bakote kuna Selembao eseni kasi te eta mosusu ndenge ye azalaka ba ele wana mais Selembao eza commune eseni eza mpe kaka na kati ya ville ya Kinshasa eseni oui makala eza na kati ya ville ya Kinshasa so babino ovanda na makala eza nje so babi ovanda na masina bafingi te nayebi te place wana to ngonga ovanda na masina bafingi ye nayebi place avandaka lianzi ovanda na makala mais soki wana lobaki no ya misuli kamutu na kati po soki kaka no mafikiri ya bisinga lianzo vana na makala bemukwata ndenge vana na limete ya bisinga lianzo vana na makala bamona yabi te make funda ye afinga vana na makala eza place oyo nzambe apesinga makoki nakende gombe te mpo makoki ya gombe eza te se makoki ya gombe ye nakei mais lokwana ekoki te napesa nga nzambe merci na place oyo apesinga eza jile te bino bato soki batangi bakomi na bino ezosala bino pasi ekoma botina ba convocation vraiment botika botala
papa lianza lobi avana na makala za na fier a tout à la fana na makala bongo soki o balobi ki ovana na selemba obi ovana na bumbu est-ce que eloko kaya ngwana nde ya kokangisa muninga vraiment sango oyo ezosala biso kitoko te papa Masumu Luka obongisa soki bino nyonso bokozwa likolo penza ya papa na biso lianzi bozomona ba question tozotuna ye aza clair pona ko répondre biso papa lianzi soki président mona ke non mais ba ko finir l'équipe atiki ne hein naletika président Masumu ko atika neti mais atika charge ne wa te oui wa dimtsune na ye te bon pour ba finir ngate ya pona za nga kimia madame natika na ngai hein atika ne siko sone tene minute ba atiki na ba pesa na mais mutu ala bato bazaka na posa ba posa ba bebele ba le quoi fiston azaka na posa moi seigneur na ngamba fiston hein atani moi seigneur pas azaka na posa oui comme on dit non simbite mutu azana besoin à postuler azuna ye a diriger mais c'est moi zaka ba nungu esengaka fallait poste ya wana tika ngo ba pesa ngo président Saïssa Ibalobi patron ya ba comédien nyonso c'est moi que ezaki ndengwa parce que loko nini o esala kike makambo ngo elekaka ndengwa bon na ebité o yebate ndeni yo mto tangi kombo na ye tengo mona o kasi fistons olobi bango ndi bato bazana posa nango te natangi na sanso ke non le quoi président azomona ke non msu benji ezo le ke belé hein soka moni moité atiki bon se ba pesa te ngate yo pesa na ndeni yo pourquoi ngate oh mais nous se boya ka ndeni non disons Nayebi que vous aimez la démission la biso sans audience. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production, Grâce TV, chaîne Oyeko combattre ma chaîne Ignoso, il y a YouTube. Papa la biso liaz. Ya peka, mana c'est ma. Oh, vous avez souvent un dé. Le quoi nada université en mode. Oui. Hein? Je n'ai besoin que lemba yango, lemba za kakawa. Presque un peu si mon lemba. Si ma lemba matete. Yolo yango ezo yango. Yolo sidi yango. Je n'attends si bumbu yango. Même makolo na okende, bumbu. Selemba kitambo makolo na okende. Je na matiboye. Na mona. Oh, monga fula yango. Même il peine makolo na okende. Donc na sa pinga na 4 ya centre ville. Na sa na centre ville. Association nini yoza nango ya Masumu nini tokalisa po eza ebele alo sanzo yoza ngambo ni po bokoma na bato bangambo bon ti lelo nam na kota na association monte papa la vérité le ba bosolo rien que bosolo non na kota na association monte po na vana na ba comédie tout na yo kana ba nungu tout ba makele tout zaka na ba association ana non digo na vana na ti mko simple histoire kambana na association na se plana kota na kota vraiment papa la biso ba question la biso nyonso aso beta be ba changi na kaka changi na beti kote Zamba Lola papa la biso awa siko procès ya Masumu na losanzo déjà bandaki na lemba pona yo okolo bani Masumu ala muke ofunda bino trop on est habité président Masumu asambela ando sanzo pe asambela ka bomba yo président na place ba côté à troisième personne l'état et c'est moyen za gite ba benga ba solo na ba on Congolais a fondé Congolais. Pourquoi quand moi c'est tout le tout il m'a point. On dit pas rendre ba pour ma biso ba rendre ba ça biso ba rendre ba ça biso. Biso na biso premièrement ni bolingo ça. Si tu as un bolingo tu as facilité à combattre ba tout biso. Mettons biso na biso problème sur que ça te benga na so kara to soli. C'est ça. Oui, makasi. Au président Masumu et le moleni, il le retient. Malgré que non, que dignité va son baroté, mais azamo kambi. Mon kambi faut amuter à mon nene. Ni tu suis tu connais biso ko yebisi. Mais on a le bas. Et tous on le voit les présidents Raïs. Oh.
bato moi avec na bato baleki na TV bakoloba attends comment tu répondre à bango il ngoleni asa ko éduquer na bato moi on peut non travailler ah bon on na le va répondre ngati c'est ngana tikana éducation bien te cause à président est-ce que la makambo azo sala wana azo mériter kaka kozana kiti na wana to azo mériter alongo tiko tango bato baoloba ofunda bato balobi ofundi mais pour ma déserte tika na yo pour on ofunda ka bato tout quel que soit yo zo za non a raison mais bato te président pas légisi yelga mka fundi yelga c'est président zo la sayenda na la so makasi wana ko matina niveau yo funda baninga no ba congolais so eloko nini zo sala po bino ba comédien bozala boyokani te eza eloko nini po tozomona moto ngepeli kaka tango mama shakwa kufi nde tomoni ba makambo nyonso eseni elamuki ya la richesse kuna na ba mama top na ba Gabriel ezalaki benda be nayebi te eza mpenza ndenge nini nyonso wana kaka kozanga bolingo soki tozanga bolingo nyonso wana eza nango eloko te kozanga bolingo tolinganaka biso na biso bonini oyo bakeno te ngai nalinga te eloko nini natuni yo oyo natuni yo to oyo natuni yo te esengeli natuna yo bon nayebi te papo baquestion ezalaki yayo baréponse yanga ngai nayeba baquestion na te yo moto oyebi baquestion obongisaki kende wana tosala émission na otuni boyeboye yo moto oyeba oyo tuni na oyo tuni te seke fo tala na kaye na yo baquestion nabongisaki natuni yango te ok tokomi na biso na suka bambote lopa banani ate bambote bon ekozanga te na pesi mbote na salon Céline boss itoko na Londres mon boss salon Céline dans boro eyaki lobia so pena boro to za pena na résidence na ye ndako ne penza en tout cas bravo eyaki lobia en tout cas ya muta boye penda eyaki ka lobby nakendo donc tinga na sengi na yango eyaki ka lobby nakendo zongo lobby donc yango boko pianga ngo eyaki lobby salon Céline boss itoko na kati ya Londres atalenda kwabi na niveau wana te oyo nde ezala wana tuka nzamba pambola mtabwe salon Céline boss itoko Alfaro nzamba mona salon donc na poto salon daka moko soza bezo bakato mwenga kuna uti kuna katinga kuvuna zongi uti na poto una uti Londres salon Céline katinga yo leo na bina ocha chapeauté bamona coiffe salon Céline kati les meilleurs salon Céline boss itoko te ba projet to za na mpenda nzamba fongola okende musika batabwese bazali mibale misato donc mwana benaje no ta congolais azolinga congolais aza congolais te que non ya ofunda aka baninga ba congolais point bon mbote na mo congolais Dani Oleko force de frappe mbote na ingénieur Michaud Mutete na Canada mbote na André Mamba na Dallas mbote na Clara Yelo mbote mwana pembe mwana kitoko tuka nzambe azwa lokumu na mutu barisi su na famille mbote na Clara Mutete mbote na Mimi na Ngoi mbote na Bebe Ndeke mbote na Dorcas Buzitu na kati ya États-Unis mbote na papa Pati papa azwa lokumu obakelanga mwana tuka nzamba mona yo penda azongisa ya mingi namoni bambote esili nango bambote ezali bambote yango ezokima mbote na mama ma vie Prada Stone na kati ya bela en tout cas mama oyo tutosolaka tosalela en tout cas mama ma vie nzamba mona yo mbote ok, merci na bino bayeni oso bawiti kolanda émission sans audience émission ekotaka na banda kuna bino sans ebeta porte na yango ngala natondisamaki na sayo okwaka papa natondisamaki na sayo wapi ya koyambela bino papa Liandi vraiment azalaki clair na mituna na nga na ba réponse na ye félicitations balobi toza na résidence na ye papa moko aboya polémique pe aboyi na ye polémique
Jérémy kalobi kaka bino batoza likolo bobongisa penza et kosala bien makasi. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production, Grâce TV chaîne ko combattre la chaîne inoso ya YouTube. Pourquoi pas la pesa bamboto nanga pas à mon boss papa Pedro kangi la motema ya mama tete ngolu na France na pesa bamboto nanga belé pas ya bébé Jérémy kangi la bambote na bino ebele bébé grâce ya kangi la bambote na bino ebele. Pourquoi pas la pesa bambote na ebele pas Patrick Chika na rompwenga ba jogo bambote na yo ebele bambote ebele pas apôtre Gédéon Kayimbela Masasu numéro 6 baki c'est la kaye kitalata lankolo bambote na ebele pas ya prophète tia 3 fois na lusanga bisika yemoko kolonzambe azo kita à personne bambote belé et pas ya mwana na ngai grâce ya dikweno. Pourquoi pas la pesa bambote na nga pas ya famille mandiangu Kimbe mandiangu Nadège mandiangu Niklet mandiangu bambote belé pas ya Leti Milolo mwana ya Mumbunda bambote na yo ebele papa obana ngotika na oui mbote na son excellence Jango Imvunji likofi ya Tsango. Excellence en tout cas. Mbote na trésor mbambi ba trésor na Dallas, trésor mbambi ba trésor na Dallas. Mbote en tout cas mbote. Merci tokomi na biso na suka toyebisi bino botika kofundana ezo sopa bino na mboka ya bapaya. Quant à moi la Barbie de la Prince, moi Silingala, à nous revoir à la prochaine.